Totem est un emblème. Emblème est un nini. Emblème est un signe majeur. Oyo famille nyonso ba impose akabango na monde spirituel. Na monde ya ténèbres. Bozwa signe oyo botia na bandako na bino. Signe oyo botia na bilanga na bino. Signe oyo botia na mapango na bino. Eza lokola signe ya protection. Na kindoki Afrique via batu bebi na totem. Bandeko batete la tribu na bango wana. Eza représenté na Lyon. Ndo mo batu bebi ba no batete baza mulimo ya compréhension. Incompréhension ngo bakino oyo kanyama musute. Biso bandeko na biso ba lokele. Nous sommes représentés par les caïmans. Par les caïmans, par les crocodiles. Ngando. Ozomon. Ngando ye aoliana banyama ya mukili, suka aoliana banyama ya zamba, aoliana banyama ya mai, aoliana batu. So mungala tomoka beti mesa beti mesa. Akobanga yote, akobundisa yo. Akobeta ezata ndeko mwasi ya mungala. Akogumelo pina pantalon, agumelo jupe. Akosanga na ngate mbali yo, nakobeta yo. Biso makofi mandomba. Eloko esa mwasi wana bongo eza totem ya mboka na bango. Les totems shibande on a biso ba Congo. Les totems de Mbembe et de Koba. Oui. Et pas ba Mbembe na ba Koba na totem Mbembe na ba Koba. Koba ça un monstre marin. Ngane na zalia na noli ya Koba kubanda leo na alie su Koba te. Koba azana mulimu ya lenteur. Mbembe. Mulimu ya lenteur. Ata makambo yake mbangu. Iye azaka malembe. Bande ko na biso ba Congo. Omona kino mu Congo po azwa décision ko azwa décision te. Omona kino mu Congo azana mu Congo ko zana mbongo ebele. Mais azoli mo libanga ya manguba na mo libanga ya sukali. Donc a komi lesa ye moko te. Et pas bande ko na biso ba luba. Totem ya paon. Ah? Totem ya paon. Paon aza nyama moko aza na Asie. Paon aza wa ndeke aza wa soso. Paon aza na masala boy paon. Aza na masala ebima boy. Ezaka signe ya orgueil. Molimo wana ya Koba. Molimo ko se replier. Au moins ndeko muswahili. A kolobano a face boité. Mais au moins que non na sima nango okozwa poison. Okozwe loko. Mama Saratika na biso lelo. Na église abatu minene église nyonso za Kinshasa na mukili. Ata sinya kroba chaka wana. Eza péché. Eza abomination. L'église L'église aussi nya croix ilaxi aussi nya malamu te. Bible pekisa yango na cher pasteur côté yaka. Ekulusu ezate. Ozo sala sumu abomination. Ozo sala idolâtrie. Mona ekulusu, mona croix. Regarde la croix. Regarde, lela liboso ekulusu. Est-ce que tu lela liboso ekulusu? Ça c'est l'abomination. Ça c'est la malédiction dans l'église. Et ça la photo à Branham nanda. Ba Branhamiste. Photo à Jésus. D'ailleurs mutu na za acteur à film. Yé mo pe bibo tchaka longi na ngai souti. Mutu na ba tchaka na ba Branhamiste, ba Branham, o ba tchaka ba ba Jésus. Yé mo mutu na. Amela masanga abi azane acteur à film. Bozo longi na bo tchapa boko mo ko adoringa pwani. Et puis, nous avons kuta kumdia mkulu. Aboy kutu ba blog wana.
Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble. Vous allez vous présenter par votre influenceuse Sarah Tola comme invité à chaque jour. Notre invité spécial, le docteur Patrick, prophète Mobi qui s'y bénit du ciel. Naïe Tozoko va toujours na grand thème na biso ya combat spirituel. Alors, tokoma ki na combat de naissance. Et na kati ya combat de naissance, tozolobela bandeko bitumba oyo, il y a des 0 à 40 ans d'âge. Na kati wana nalingaki mingi tovandela nanu likambo na totem na beglise bateyaka totem te bato ebele mpe bayebi signification ya totem te mais na connaissance oyo prophète mobikisi docteur Patrick aza nango ameka mpe kotalisa biso totem eza nini efonctionnera ndenge nini impact ya totem na bavi na biso. Alors sans plus tarder, je dirais un grand merci na ba sponsor nanga Majabu Gospel, Azir, J-Magic Adassa, un grand merci na Gamme Molato. Gamme Molato pa oya ocha logo na awa toutefois plateau na ezara mingi na ningandaku. Alors un grand merci pe na maman Gina Amatou Motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Merci na tata po FAP4 ma grande sœur chérie. Merci na couple Bondo papa Roy et maman Mariam. Merci beaucoup na Jenny Bet industriel moi c'est à Pembe na moni bongo Amélia Mweba la privado. Il y a Orlando Domingos, merci beaucoup na Jenny Bet industriel, merci na président Charles Etamboué. Merci na papa Diego Milito, merci na Tadi Abangala pour ton assistance, merci na Yopé. Bon de livre, bon c'est qui derrière la caméra, balobi 100 ans, tout plutôt mêlé très fort. Alors, Montréal sur le même langage, nanga, fumé sur vraiment plateau. Merci na batutu basouté nanga, hein, bafan nanga, président bébé, maman Nathalie, oh bémission, maman Nathalie alingaka yango yo. Maman Nathalie, un grand merci na yo. Un grand merci à Dalia Onyema, Debo Bouchab, Angelos Karouane, Général KS. Fatou Dukanti, un grand merci na Makiala Kumba Sol Mbemba, merci Lissous na Bosani Debo Bouchab, Célia Kike, la Rose Bonga, Papa Edi MK, Pamela Kabe, Edwige Kalala, Eliezer Kanou, Sarah Abole, Maman Mapasa Yaya Moto na Bosani Ote. En tout cas, bino nyos tout dans l'inga bino tellement fort que on a tangi ba kombote bolingi samena linga bino comme Montréal. Fongola plateau, bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola Nzambe akumisama. Sata kanse ke no ke na mungu ezongi. Amen. Amen. La sepeli. Ouais. Le combat spirituel existe. Baboun Sarabiso vraiment. Na pesi mbote na yo, na pesi mbote pa ya bon de livre. Il fait bien son travail. Je Maman demande. Maman Nathalie, Maman Nathalie Nana vraiment. Nzambe pa molaye. Na moni pe sol memba. Ayo komelanga azongi. Nasa ki o sol memba dali. Azongi vraiment na pesi mbote na ba fan na biso. Ba fan oyo balandaka Sarah Tola TV. Vraiment baza béni parce que l'émission aboye ezaka aw
vraiment nzambe apambola bango na pesi mbote na bana nga nyonso molimo toza na kati ya 21 jours de prière dénommé lokolo na pédale elongwa te soko nyati mbangu mutuka pe kembangu 21 jours que les chaînes tombent mignolo le koya toza na partir à 22h 10 0h to 4 à 0h moni 0h to sala tout 4 on kata de 10 minutes à 15 minutes donc to kuta na bango ba bimi ba pumuki ba yeko luka biso ba tiki Afrique ba Europe na 0h kaka soko komisa ta 0h 5 0h 10 to samelo la na ba koyi banguna ba koya ki ba koyi lisusu donc 21 jours et 21 jours de gloire donc ça m'a. Merci beaucoup, Dr Patrick. Tous un grand thème, toujours il y a le combat spirituel. C'est-à-dire que là, Pabondi sera troisième émission déjà, aux après, pour l'énergie et quoi. En tout cas, tous un grand thème, sur la famille, il y a combat spirituel et tous un combat de naissance. Nalingi penza le loto de la nana de totem Dr Patrick. Bato ebele bazolanda biso. Bayebi signification ya totem te. Mais quand on peut expliquer biso totem sur le plan scientifique et puis sur le plan spirituel et puis to kota pena na kati ya mituna na biso. Merci beaucoup. Yamona babe anga le prophète Mobiki ici parce que nazobi ki sabatu na connaissance d'abord. La prophétie c'est un don. La prophétie aussi c'est le ministère. Oyebi tangu tozolo bela makambo ya totem nazo senga na yo ofongola kaye au coma pour oser connaissance. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Totem mes enseignements au yobat ba ebi angote. Na ebité papa t'a dit ce qui a regardé about totem na église na séminaire totem. Donc peut-être pour la première fois au enseignement totem. Totem est lokonini. Totem est un emblème. Emblème est un nini. Emblème est un signe majeur. Oyo famille nyon surtout. Ba impose akabango na monde spirituel na monde ya ténèbres bozwa signe oyo botia na bandako na bino signe oyo botia na bilanga na bino signe oyo botia na mapango na bino eza lokola signe ya protection eza lokola signe ya chance eza lokola signe ya bonheur nde yango babengaka totem yango moke no via bato ebele ekoko bonga via bato ebele ekoko beba à partir ya totem nzoka biso na Afrique na kindoki Afrique via bato bebi na totem. Totem mususu ezaka totem invisible. Na Équateur awa nga na botami na lisala. Na lisala ndeke moko azatala mulai. Babe anke oiseau rare na français. Ndeke on a le kanaka 2 fois par an. Soka uti boy, auti na côté ya Kinshasa. Azoke na Kisangani. Mboka mobima na lisala. Batu nyonso bako telema alika na 6e mois alika na 12e mois soko moni ndeke wana te oza na malchance na vie na yo tangu ndeke na zo lika na malembe na fier pap azatala mulai mapapu mulai na bité mais je sais que non c'est un esprit eza totem moko invisible totem ou azali totem de passage et il fait des passages cycliques. Cela veut dire qu'il fait des cycles, il vient 2 fois. Mais il est invisible parce que batie wanate. Batu super wa mona été. Na yebinga na mona ngo déjà. Ce qui azo lekana ba koko. Tala batamboka. Ba bimi bazo ganga na vu chance, na vu bonheur, vie na changer, vie na tombwami ndeko na zo leka, azo leka à traverser mboka lisala, à traverser ngonzi, à traverser bumba. Ti est-ce que ko limwa yebanité? Est-ce que ça ndeke normal? Azande kandenge ni et na retour à kozonga lisusu na français ba benga ke oiseau rare c'est que na ba payer belé pe ba mona kandeke wana est-ce c'est un esprit est-ce c'est un oiseau naturel il a aussi des enfants balia kaete je veux parler du totem alors totem wana selon la Bible et banandenge ni sur le plan scientifique de jeu sur le plan scientifique n'a pas expliqué un peu exemple andege wana. Sur le plan biblique, parce que Makambo est un combat spirituel qui concerne le corps, l'âme et l'esprit, je parle pour sauver les esprits des gens et les âmes des gens. Abraham, papa Nabiso, par la foi, a moni totem, a kiaboma Isaac, na montagne ya Morija.
montagne wana place batongaka temple ya liboso, place batongaka temple ya mibale, place babuka, place mosquée ezali pour le moment. Nepe place mosquée vous allez raser pour que notre troisième temple ezonga na montagne wana. Tant que Nzambe abi na Abraham abi, ne faites pas du mal à l'enfant. Koboma été tala pembeni. Okomona bélier akangami maseke na nzete. Yende mutu a ko remplacer place à Isaac. Isaac a okufa te, bélier nde mutu a okufa. Donc emblème qui donne la protection. Un signe d'animal qui donne la protection. Na mutu ya Abraham, na mutu ya Isaac tang bazongaka na ndako na bango. Ezali so ba kobeta que biso tozaki protégé. Moi nazaki protégé à partir ya bélier oyo bakangi maseki na nyama. Voilà les totems qui restent gravés dans la vie d'Abraham. C'était la protection, la vie sauve d'Isaac. Isaac ne va pas mourir, mais c'est le bélier qui va mourir à la place d'Isaac. Et plus tard, par la révélation, tolobi que non, bélier wana c'est l'image du Christ. C'est Christ qui devrait mourir pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois délivré. Wana totem exemple la liboso na pesi. Exemple mi balé ya totem. Bana Israël na kati Égypte. Nzambe yebisi Moïse, yebisa bango. Babu mantaba, babu maman na pati. Bazwa makila, batia na baleton na bapoto, batia na baleton na mire na bango. Bomo na makila, nzoka makila ezaka na kati makila eza na âme. Donc bazui nyama batie na mire avant ndawana pour na signe. Okomona que no totem mobimba yango wana. Totem c'est l'emblème pour la protection. Bakotia nyama, bakotia nzete, bakotia fruit moko boy. Et ça a une signification spirituelle. Dans la Nangam Égypte, Balbi boy, Batiaki makilate, cela veut dire nyama azawanate pour la protection. Ange de la mort à l'Ekina Boutou. Aye abomi ba premier ni Égyptien nyonso. Ce que moi na Israël moko, asala ki rare, azu makila moi na pas été, atena letonaye. Ange de mort tant oleka, a considéré le peuple égyptien a kobomaye. Donc il devrait mettre les totems. Là, je parle du côté positif. Dans la suko du côté négatif, n'enge bandi. Bana Israël tan bakati ba komi na désert. Bible dit que non, ba nyoka ba bimba ndo so bango. Moïse azui nyoka na mota pour le serpent des reins. Azui ba fabriquer, ba tie na poto moko. Babi oya kotala ye. Morsir o nyoka oya sui ye ya mabele oyo. Ekolonga partir ya regard ka otala nyoka wana. Bana Israël phénomène on lekana ba nyoka basili babiki bakum kotambola mais nyoka wana Moïse asalaki o baboka ngo te ba memi nyoka wana libende wana ba kena ngo bakoti na ngo ti na terre promise ba koma ko adorer nyoka wana nyoka wana tikali totem ba tiena ba place publique ba kom ko sala ba sacrifice ya ba olier sacrifice ya ba olier zaki nini na Israël ezali ba sacrifice o ba bomaka bana ba bomaka bato ba premier ni ba kade nyoka wana tikali tala roi liboso David selon le cœur de Dieu parce que roi liboso selon le cœur des hommes selon le choix des hommes c'était Saoul mais selon les dieux tout puissant c'est David aye alors la nyoka wana te totem wana ezali oh Salomon muto mayele aye nyoka wana zali bana Israël bakoma ko adorer yango etika lokola signe bamona que non yango ne protection na biso Yangwana déjà sauvé biso. Totem oyo. Oh, celui qui sauve, ce n'est pas ce serpent-là. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. La Bible dit sous le soleil, il n'y a qu'un seul nom. Parmi les hommes, les noms qui nous a été donnés, par lesquels nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. J'aime le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ sauve les maladies. Le nom de Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies. Et dans la maladie à sida, la maladie à sida. Le nom de Jésus-Christ est capable de te guérir. Parce que Jésus-Christ guérit jusqu'aujourd'hui. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À ta maladie à cancer, cancer à Mikoua. À ta maladie à cancer, cancer à Makila. Le nom de Jésus-Christ est capable de te guérir. Amen. Même pas au salle examen, même pas au médicament. Le nom de Jésus-Christ est puissant. J'annonce le nom de Jésus-Christ qui va te sauver, qui va sauver ta famille. J'aime adorer ce nom-là. J'aime adorer ce nom-là. Et ezana papa Mboko, papa Aïna na Canada. Il y a ben uniquement pour toi adorer Jésus-Christ.
C'est un homme qui m'aime beaucoup parce que j'annonce le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable totem. C'est lui qui est le véritable sauveur. C'est lui qui est le véritable maître. C'est lui qui nous a enlevé du malheur à l'on la ténèbre. Alors, Bana Israël bâti quelqu'un de Kekouane. Bazota le Kekouane. Tant que comme une tour, il y a roi Ézéchias. Ézéchias Oyo, Nzambe a bâti 15 ans. Il y a ça misal malam. Amon ba temple zaki ya robeba ba porte ruyaki abongisi temple asal makama malam. Iye mutu ayeko buke Kekouana. Il y a statue à serpent wana. Au monde Bana Israël bazé makam mabe. Bazo se détourner le besoin nzam. Tala mutu ya Goliath. Oyo ba mema mutu ya Goliath na Israël. Mbeli o Goliath azaka nango. Ba mema ngo batia na temple. Ba ni ko adorer. Bazo tia na temple comme le roi totem que notre longaki et ko ba signe na bango. Na kata temple ça dia na arche de l'alliance. Kuna tozana perte de proportion, kuna tozana bâton d'Aaron, kuna tozana la man, kuna tozana na mamungwa, tozana biloko ebele va na kati wana. Tozana ba chérubin ba fongola ma papou, ba chérubin les chérubins protecteurs, les séraphins bazali wana. Gloire na Nzambe za na kati wana. Mais pourquoi beaucoup kolingate ko vanda na arche de l'Éternel la pamba bozo zwa mutu ya Goliath bota musana mboka bozo ba mbeli na yebo ko tsa na temple. Donc c'était l'esprit d'idolâtrie. Et roi Ézéchias a kolongola yango. Voilà en quelque sorte comment on a expliqué totem na ndenge ya Biblia na côté positif na côté négatif wana na ndenge ya Biblia. Bon to kota na makambo etali ba famille. OK docteur Patrick, mais ce qu'on a nina yeba pourquoi makambo ba totem mango basala mingi ka ba pouvoir nini ezana banyama. Merci beaucoup maman Sarah. Na mboka na biso za ba tribu ebele. So ke pa ba ndeko na biso ba tete la. Peut-être ndeko tete la Hollande biso a éviter. Ba ndeko ba tete la tribu na bango wana. Eza représenté na Lyon. Lyon. Totem mutete la zolandanga. So sur le plan spirituel habituel école na bino d'abord eza représenté na Lyon. Lyon aza bien sur le plan spirituel, mais sans ce yango, le roi de la forêt, c'est lui qui domine, c'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui commande. Azamute ma moto. Lyon revend nawana, obi ba Lyon pour ba zono territoire. Lyon eskaza Lyon ba bunda na muninga Lyon ya mobali pour ba tebel ba no Lyon bala chasse raté, ka Lyon moi mutu chasse non. Lyon mobali a chasse kaliboso. Lyon mobali mususu wa ko yana territoire. Ba ko bunda na so to bomi muninga, soit to bomi muninga, soit to kimi, soit to tikel muninga territoire. C'est alors que notre territoire est à la vide, né à moi ça joue le devant. A comme ça la chasse. Alors représentation à totem et à Lyon et pas nekonabiso batete là. Ba nekonabiso batete là. Ezali synonyme il y a autorité, synonyme il y a pouvoir. Oromona papa na biso Emery Patrice Lumumba. Oromona que non azo telemela mindele. Bokobima l'indépendance à l'immédiat. Pas de recul, pas de négociation. Donc ce que mouté memone le mo mabe et ko suki sango mbala moko. Ya mo balbaka anatete la ke mafumbe, ba tete la bazara ba umuti. Mais andeo ya wana, sur le plan spirituel, tala siko ba défaut ba différence. Au moins que non de mutete la akozara, aza rigueur trop. Au moins ya moi c'est pas rigueur. Kama nangai, Feli Okunzi. Aza mutete la ebisinga binga na mutete la. Mais na obala mutete la ti. Parce que to yoka na te. Muli mwana ya Lyon. Moi c'est pas à Lyon, ngapi na za Lyon. Nga na chassa ki na pemi, yem to chasser pour famille Elia. Donc et simbate to yoka na te. Non mo ba to be ba ba no, ba tete ba za muli mo compréhension. Incompréhension ngo ba no yoka nyama musute. So ya gangi. Est-ce que na forêt Lyon aza le roi des animaux. Mais seulement quand c'est le roi des animaux. Mais guépard, c'est l'animal le plus vite de la forêt. Parce que Lyon a représenté a incarné la capacité de notre terre. N'a pas un éléphant qui n'a pas un guépard qui. Bon, il y a comme le roi de la forêt, ils ont imposition. Il s'impose.
au moins une imposition na ko s'imposer place mususu azu musala mais place mususu ba boya yi bango soki ba ya ba s'imposaka ba ka botola to misala au moins que notre yete au moins ndeko mutetela ke ko lukanda ko futela ba boye pona imposition wana totem ya mboka na bango mais andeo ya totem ya mboka na bango tozu par exemple bandeko biso bandeko balokele eza na ba totem o ezali sauvage na ba totem aquatique ba totem ya mai biso bandeko na biso balokele nous sommes représentés par les caïmans par les caïmans par les crocodiles ngando ozomona so ngando ye aolia na banyama ya mukili suka aolia na banyama ya zamba aolia na banyama ya mai aolia na batu parce que mona bangala nyonso balokele c'est cet animal là les serpents les crocodiles c'est un serpent c'est un lézard les lézards c'est un dinosaure les dinosaures avaient des ailes et c'est les serpents anciens c'est les dragons ba miniature ya bilo nyonso ya dragon eza ba lézard eza ba serpent eza ba crocodile au moins quand molimo wana ya méchanceté et pas bandeko na biso bangala so mungala tomoka beti mesa akobanga yo te akobundisa yo akobeta ezata ndeko mwasi ya mungala akogumelo mpena pantalon agumelo jipe akosaka nanga te mobali yo nakobeta yo biso makofi mandomba eloko esa mwasi wana bongo eza totem ya mboka na bango ata aza chrétien azosambela mais le totem parce que Jésus-Christ wana botoyebi Jésus-Christ mais il est le lion de la tribu de Juda donc makambo ya bikolo na bango ezali alors le totem epa bangala omona no ngando wana ye mutu akangela bandoko na biso balokele akangela bango bambisi sopo yoki te ye wana mpe ngando mutu akoboma yo omona no grand pécheur aoloba mbisi bomunyama ekangami na kati ya mai akota boye kuna obima yesu te bazwi ye parce qu'il a respecté te les totems chez les Bakongo. Là, on va parler du totem de notre pays. Maintenant, dévancer les totems chez les Bakongo. Les totems de Mbembe et de Koba. Oui. Et pas Mbembe na Bako. Totem Mbembe na Bakoba. Koba, c'est un monstre marin. Ngande nazalia na noli ya Koba kubanda leo na alia su Koba te. Oui. Nabanoli ya Koba kubanda leo na alia su Koba te. Koba c'est un monstre marin. Poisson, tortue. Ce sont des monstres marins. Ces histoires-là. Ils incarnent les pouvoirs spirituels fortement. Que ce soit les crocodiles, que ce soit la tortue, même les serpents. Maman Sarah na oyebi sayo. On a une histoire vraiment ba pesa ngai. Mwana moka za oboko la Koba na ndako. Maman na emo mutasombela kayango. Ils ont esprit. Koba azana mulimu ya lenteur, mbembe. Mulimu ya lenteur. Ata makambo ke mbangu. Iya azaka malembe. Bande ko na biso ba Congo. Au moins que nous Congo pour avoir décision te. Donc il se replie de soi-même. On peut même se toucher azongi. Koba so simbie azongi. Azongi a vanité aux la silence ndé abimi. Avant bima pe atala gauche droite. Ça c'est esprit. Bibanga banga. Totem wana. Alors muta koko ma chrétien soki atelemeli te mulimo wana totem wana. Liwa freinage na vina. Omona ke no mukongo azana mukongo kozana mbongo ebele. Mais azoli mo libanga ya manguba na libanga ya sukali. Donc a komi lesa ye moko te. Donc ko banga bomanga. Ekolo ni ezaki ndoki te. Et pas bandeko na biso baluba. Totem ya paon. Totem ya paon. Paon aza nyama moko aza na Asie. Paon aza wa ndeke aza wa soso. Paon aza na masala boy paon. Aza na masala ebima boy.
ezaka signe ya orgueil. Kaka. Ata mutu aza na eloko te akondima defete te. Ndeko mulu bakopusa na pembeni na yo aza piaka me osenga yo te. Ye azoyeba te no totem ya paon, totem ya soso qui symbolise l'orgueil evandi na mboka na bango. Mutu muso akomprendre te makambo pawa za longitoko aza longitoko aza ba couleur ebele et ce que nga sa fier atombola mapapa na eboye afungula bomona nga nazali ngane makambo ozomona ouais bande kona biso pe ba solimo wana ya koba molimo ko se replier au moins ndeko muswahili akoloba no afasi boité mais au moins na no na sima nango okozwa poison okozwe loko mais bande bangala na totem na bango na yiki ya ngando ako yepsoli comme face à face ozomona comment les totems ezo diriger babiko na biso comment ba totem vendre nan ba tribu majeure na biso parce que mboka na biso za na 4 langues vernaculaires ba Congo bandundu baluba baswahili na bangala. Excuse na 4 nango nyonso to wana nde bimisi ba bikolo ete ba langue belé mais tout ça na 4 langues vernaculaires majeures. Alors ba totem wana lobeli ya 4 langues majeures vernaculaires mais ba totem siko ya famille. Est-ce que na famille na bino oyebi soko za boza représenter na totem nini? Il faut bon de l'ensemble à révéler makambo esimbate à partir ya totem. Totem est emblème bakolo bakulutu bakoko bakende kozwa basali pacte babi que non ngana chef coutumier ba lia mutu moko te na kati ya famille. Alors nous serons représentés par les léopards, nous serons représentés par les tigres, nous serons représentés par les serpents. Au moins na caractère nyonso ya nyama wana nde landi bino makambo esimbate lokola ba nyama wana. Est-ce que lieu eskazali lieu azaka na camarade bato nyonso ba okimae. Les lions aussi, il est combattu par les hyènes. Il est combattu par les aigles. Donc tu peux être un lion, tu crois que notre Dieu est protégé, mais il y aura encore des combats. Donc, Nyama Oyo, avantage Nezali, désavantage Nezali. Donc voilà comment les autres ont combat, na totem, ba signe wana ba emblème que je représente. Donc ils ont un impact na vie na biso. Na ko kende lisus pona bisaol les totems qui se retrouvent dans les églises. Maman Saratika na biso lelo. Na église abatumine église nyonso za Kinshasa na mukili. Ata sinya croix batiaka wana. Eza péché. Eza abomination. L'église l'église aussi nya croix elaxi aussi nya malamu te. Bible pekisa yango. Kotia croix Bible pekisa yango. Ce n'est pas biblique. Zana tanga no na Bible nanu po maman Nathalie na batu so biote ozo tanga la Bible to pesa verset biblique. Mais mamunga na lobeza biblique. Tant na maman Abraham na nyama na bélier, eza biblique. Tant na maman il y avait eza histoire. Bolingi na la Bible on ndeni. Exode chapitre 20. Même en ndeko na biso ya kato. Bango mutu bazo babikie ko bacha babikie ko na église. Ce n'est pas biblique. Exode chapitre 20. Bible lobi boy. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te feras point d'image taillée. Na tuniyo tango ba pasteur basa l'église ba kepa ba na académie de beaux-arts bazu basali ekolus eza image taillée oui ou non? Oui. Yozo landa biso eza image taillée te. Image taillée. Tango bozu aigle bo tienne église na bino ne bandeli na entrée eza image taillée oui ou non? Oui. Tango bino bozu une église na bino tie panneau awa bo dessiner aigle bo dessiner arche de l'Éternel eza image taillée te. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux. Attends ma représentation té. Na cher pasteur iskotea. Et kulusu ezate. Ozo sala lisumu abomination. Ozo sala idolâtrie. Siko ka ekulusu wana tokenda kokundela bato pona ni. So ba chesi na croix bo ezape liwa. Signe croix nanu, signe croix. Mais comme sanga, bato musozo ba que à la croix nous étions sauvés. Toi tu étais sauvé à la croix. C'est Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ nous a, c'est cette mort là qui nous a sauvés. Jésus-Christ akufa na croix te monsieur akufa ka tobika. Et puis na oyebisa o lelo mama Sarah. Croix au babomela Jésus-Christ. Bible so ba qu'il soit maudit quiconque pendu au bois. Croix et qu'on s'est développé. Natanga Babylone, bano boma batu na ba poto. C'était ça leur croix qui était tout droit comme ça, tout droit. Babylone tango ekufi ekei et comme empire ya Mède Perse. Bango bano ça la croix ils en forme T. T. Ba baki oboy forme T. Ba romain de ba ça forme plus. Ce qu'on croit au eko bikisa. Eza croix pour na Bible na Ancien Testament. Ba le qui soit maudit quiconque pendu au bois. On parlait de Jésus-Christ qui devait être maudit pour que toi tu sois béni, pour que toi tu sois sauvé. Il était devenu péché afin que toi tu sois saint. C'est celui-là qui était maudit à la croix. Et raison pour laquelle Dieu l'avait abandonné. C'est pourquoi les Écritures déclarent Heli, Heli, lama sabakatan. Père, Père mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné parce qu'il était maudit. Parce qu'il était question, quiconque serait maudit au bois, pendu au bois, c'est celui-là qui devrait être maudit. C'était Jésus-Christ qui était maudit. Alors, forme wana ekulusu, eza forme biblique était. Oya kotika na yango, et pas babylonien. Et ça qui n'est mususu, au moins que non Aman, monguna Mardoché, bazoke bakaki na poto. Yango moi donné ba livre mususu, batia yeso bakamabo. Tout doit na poto. Hein? Boy, n'était caméra sur la zone à l'école. Basala bongo. Batie maboko boy. Babaki na nekulusu moko, makolpe moko. Selon la prophétie qui soit maudit qui comprend au bois. Ba romain de ben na nekulusu bonde batie boy maboko boy. La croix ne sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. La croix ce sont les mabaya des Romains. Ça ne peut pas sauver, c'est Jésus-Christ. Alors, ba signe wana bo tsheza ba totem. To yebite sika e wute pas ba romain. Alors inspiration ba romain, ba boy ya ba babylonien, ba boy ya ba Mède Perse, grec, ba tie ya ba ngoboué. Alors yo zui yo pasteur, o ko tchama en église. Obi que non, ba ndeko to kanga misto mone kulus, yo rappel mon nimi, comme mon ke kulus. Est-ce Jésus qui c'est la croix? Tant ne ba pasteur ne ba le baga. Mon kulusu. Mon croix. Regarde la croix. Regarde. Est-ce que les ça c'est l'abomination. Ça c'est la malédiction dans l'église. Et au jour d'aujourd'hui. La croix ne sauve pas. Au moins non. Ils appellent la croix rouge. Croix rouge. Sous croix rouge, j'oublie que ça va. C'est un docteur Patrick Nakatio Malobate. Il faut la prière, on a la prière. Yoka ba pasteur, yoka ba CG. Bana nzambe nangonga oyo kende koza ekulusu nzambe planter croix de Jésus na porte ndaku na yo. Pour planter croix de Jésus ndengeni. Tino yesote docteur Patrick ba prière auto salaka na planter croix de Jésus na porte. Croix ngoso c'est Jésus ça na croix. Ozo libaya pa ya mo no ba bisusu ba kolataka tala mo no ba sanga ba kolataka libaya munene kulusu et puis mo no mo bisusu mo no ba tambula nini ya ba mama Maria ba do tambula ka tsoki vendredi saint ta libaya munene libaya ngo zapena mutu te mutu azate libaya et so botamo libaya wana botie nini ekeko Bible pekisi yango elobi na Exode chapitre 20 verset 4 tu ne te feras point d'image taillée yo oko sala te image taillée. Soko samelaka image ezala o photo ya Branham na ndako. Ba Branhamiste. Photo ya Jésus. D'ailleurs mutu wana za acteur ya film. Ye moko pe bibo tchaka longi na ngai suti. Na. Mutu wana ba tchaka wana ba Branhamiste, ba Branham, o ba tchaka ba lwa Jésus. Ye mo mutu wana. Amela masanga abi azane acteur ya film.
bozolo na bocha po beaucoup mo ko adorer nga poani et puis mutango nuna kuta comme dia mkulu aboyi kutu ba bloco wana so ba branamiste ba zo photo na ba otia tala papa mama soko zo ba image moko taillé ba représentation moko o ma Maria o photo Abraham o eloko moko tina ndako na yo o mayaka o chapelet et comme idolâtrie parce que ça totem o yo tina nzoto na yo et comme ko benda ne ba esprit parce que le totem en fait quoi ezanine totem ezali eloko moko ba représenter pour na nzoto no pour na famille na bino mais ba esprit ko kota wana sikoyo et ko protéger dans quelques instants pe na suka ko boma yo parce que le diable ne peut jamais protéger mais il y a 4 choses qui protègent 4 barrières de protection spirituelle. La première c'est le sang. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang et des témoignages de leur bouche. Ils l'ont vaincu. Les ils c'est qui? Ils c'est l'église. Elle apostrophe c'est qui? C'est le diable. Ils l'ont vaincu. L'église a vaincu le diable à cause du sang. C'est le sang. Il y a un moment sopaka makila nandak no namzoto na yo. Ekolonga makila sida. Ekolonga makila stérilité. Yo botakati. Il faut maquiller Jésus-Christ et sur la trompe na yo, barre na yo, et sur l'estomac na yo. C'est ça la première protection, la première barrière, c'est le sang. Maquiller Jésus-Christ et battre la bas na yo. Place baké na classe, place baké na école, et protéger. Ataba les blocs à ba voisin, ataba les blocs ya ba social. Bato bele kindo kepe sa maga na Afrique yawa, on a ba gratan. Mais na poto mona au fouteli, moi na monga social. Soit que na classe kuna service en ligne, service social je pense. L'école pour banabalia restauration mais batwana même attendre pour ton service social oh moi na comité tina ndako allez oh betaki mwana mamo service social ba ko zoyi yo okanisi que no service social et beaucoup là-bas no bien ko lika yo moko ba olesa mwana kindoki service social za kindoki o kito mata service social za kindoki bango ba osa ko no ba botola mwana yo lokola Moïse nde ba botola ki et pas ya mwana Pharaon. Moïse a qu'en Égypte. Moïse a comment Ndoki. Moïse a la Ndoki. Moïse a un magicien. Oui. Ce qu'on a dans l'acte des apôtres. Bible sur le acte des apôtres. Moïse a été suffisamment enseigné dans toutes les sciences de l'Égypte. Toutes les sciences de l'Égypte. Toutes les sciences de l'Égypte. Science Égypte, c'est l'ONU. La magie, la sorcellerie. Parce que totem Égypte, c'est le serpent. Moïse a été enseigné par là. Alors, Makamba totem, c'est un mot bidéné. Nde siko to bana ko décortiquer na éviter son émission na bana ko décortiquer siko nyama moko et puis pour na ko longwa na totem eza facilité parce que c'est un système atoke poto totem ya famille o batia représentation et ko landa yo na bizaleli na ba mauvais son na yango mboka na yo eza na totem mboka siko ki on eza na totem to lo belango. Donc c'est compliqué avec cette histoire de totem. Alors on a banda to ressources à totem a to continuer prochainement ba signe à totem bilamba est-ce que ça rappelle ba signe à totem on continue mais toujours citer à docteur Patrick to citer a et puis to relobela pe comment ko bima na kati ya totem et so ko na totem na famille oye ba ndenge ni to relobela ngo prochainement to succès a signe o to mona kana ba hôpital na mituna pharmacie hôpital ils ont la place où tu peux aller comme maladie mais batie coupe na pharmacie coupe wana nyoka lingi yango na suka nyoka kolinga yango atelemisi mutu na est bien positionné to suka a docteur Patrick Laksani maman Sarah mais on les a bloqués à Égypte ezaki ndoki Égypte do bazo la kisayo nyoka wana zo boka vena kati ya verre. Toi, tu es guéri par le pouvoir du serpent. Bazo la kisake no kisa to meli yango eko bomao yango kisi wana. Ba la kisake no kisi wana za yango moko pe poison. Donc o ezaka serpent wana o basala ka zaro bikisa batuye wana ka te. Les serpents là, c'est le signe d'Égypte. Au moins ni mathématiques et ça en Égypte. Mathématiques yango simbi et simbi science nyonso tout. Ato ça littéraire, mathématiques o yakaka. Ato ça coupe couture, mathématiques azar. Mathématiques est en Égypte. Au moins que non ba médecin à libération minene mokil parce que Égypte n'est pas la première puissance mondiale. Né en bon moment où estime mokili sama en Égypte. Savoir embaumer. Na ba conservant où battre la bakisi. Ba to bazo inspiration des égyptiens. Auteur nango moi na Nzambe Joseph.
Joseph Mouta peut s'amayer on est à conservation, produit conservant pour nous battre la bloc pendant 7 ans. Parce qu'aux Umbisi, en Égypte, tant que Joseph a salé que non approvisionnement, il y a quand c'est un cas l'osso, blé na masangu. Elle est bloquée surtout. C'est temps d'abondance, c'est temps de disette. Dans l'année d'abondance, bah bloqué surtout bazo amasser ba bomba. Oh, na 7 ans disette. Et vendre pendant 7 ans. Joseph lui le savant. Yé muto sala ba bloqué wana. Amboma ba misi, amboma ba nyama, amboma ba vivre sèche. Na ba vivre frais. Joseph, c'est lui qui en est l'auteur. Alors, tant que le serpent, le serpent vient, Azoboaka, venez na kati ya verre. David Azol Baboui, en face de mes adversaires, l'Éternel dresse une table, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il faut que la coupe soit débordée de l'onction de l'huile. Mais il y a aucun hôpital, dans la pharmacie, coupe et os à la déborder, na venin. Oh, le venin, c'est les poisons. Il y a un moment où il y a un hôpital, les serpents là, il y a un kingo. Au moins, nos serpents ligne vert. La Bible dit que nous sommes des vases. Il y a des vases de terre, il y a des vases d'or, devant la présence de Dieu, devant notre maître. Alors le maître peut utiliser les vases selon les circonstances. Circonstances, nous sommes la vase à l'ibaya, circonstances, nous sommes la vase à nini. Et nous sommes des vases dans les mains des potiers. Ce qu'un vase, serpent lingi yango. Cela veut dire que nous, dans la pharmacie, les serpents lient les hommes. Dans l'hôpital, les serpents ligotent les hommes. Et si nous avons un signe, il y a une franc-maçon. Si nous avons un occultisme, il y a une pharmacie, il y a une pharmacie, bonne de livre. Pharmacie, Medamukuna. Pharmacie, Maeva. Pharmacie, Preston. Oko komaka bongo te. Osuki bongo, o dessiné na nyoka et ligne vert. Vert est un motu. Les serpents, c'est le diable. Et l'émission musu na koye bisayo nyoka oyo. Akosa Adam na Ève. Na koye bisayo kombo nyoka wana. L'Éternel m'a révélé le nom de ce serpent. Merci beaucoup na batubolandi biso so bolinge émission oyo to mona ba partage na ba commentaire na bino na ba question na bino et ça la bien. Alors docteur Patrick pour na lelo to suki awa un mot de la fin. Vraiment mot de la fin na zolo babu. Au moins mambo totem oyo. En tout cas, aux gens problème, aux gens difficulté, c'est lié par rapport au totem. Na lingi obenganga opesanga prénom na yo. Ou soit soko ebi signification kombo na yo ya mboka. Obenginga. Bato pepe ba signification kombo na mboka te. Oza papa mukolo te. Kombo na yo mbuta machokozi. Mavuela, matuvingini. Elakisi nini? Okoli oboti bana, opesipe bana, famille Mambweni. Famille Machokozi. Famille Matusa. Famille Fulufubu. Mais explication ya kombo wana oyebi yango te. Yo papa mukolo. Yango zozo ba combat en désordre, ba fino ba kingo les problèmes qui t'a totémisé. Oui. Nani yango totémisa yo. Koko na bino alobaka nini? Tant ba totémiser famille, ba lobi nini? Parce que c'est une cérémonie. Tozo totémiser famille oyo. Ton nimi famille na biso za totémiser na nzete tel. Andao ya totem, il y a aussi des totems, des arbres, des végétaux. Bato mususu baza totemiser na ba nyama, babakisi na ba arbre. Obiso za baoba, obiso za nzete ambila, obiso za nzete tel. Obi que no Bible benga biso ba olivier sauvage. Bible zo reconnaître biso pourquoi ba nzete. Au moins que non, même à l'époque il y a Moïse. Bana Israël, ils étaient représentés par les nzete, par les bâtons. Tala bazo wele nana. O nana koza mukonza mninga, nani akoza nani? Nani nzambe bengi. Moïse abisi bana Israël. Ba prince, 12 princes, boya na ba bâton na bino, ba nzete na bino, na tente d'assignation. Tente d'assignation, yango na ka tabernacle. Boya nango
elala na butu ya lelo lobi na tongo tokoyeba nzambe aponi nzete nini. Cela veut dire les familles étaient représentées par les bâtons. Baya na tongo bamoni nzete ya Aaron yango te botaki folo le boti mbuma. Et puis baya ko reconnaître nzete ezaki nzete ya amandier. Donc Aaron tamula na nzete bato bayebaka te bamonaka libaya okauka mais ezali nzete ya amandier. Donc les tribus, la tribu de Lévi a été représentée par l'arbre d'amandier. Et explication arbre amandier. Dans la Jérémie, on appelle arbre amandier. Donc explication, donc famille mobimeza représentée dans arbre amandier. Bah tout ça représenté dans arbre à cocoti. Ce enseignement oyo et puis ça m'a existé. Ce qu'on y a vu makamuté, benga docteur Patrick, tout n'angaï n'a expliqué makambébélé, n'a expliqué totem. Ce qu'on m'a dit dans la vie na yo, lanterne makambo simbagate, keba, oza na totem ya mbembe, totem ya koba. Ozo mona que non libala simbate, mubala oza matata, mubala onyokola yo, mubala zo beta yo, mubala za kanda. Peut-être oza na totem ya lion, totem ya léopard, totem ya les animaux qui crient. Au moins que nous aussi maté, il faut qu'on maîtriser biloko wana. Donc voilà, il y a beaucoup de choses autres que expliquer maintenant dans une émission il y a travailler spirituellement comment tu peux atténuer pour l'esprit wana il y a ba totem, il y a ba nyama, na ba nzete, na ba couleur, na ba signe. Merci beaucoup, Docteur Patrick. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Au revoir. Perca.